Pasi pe mawa, makambo ya pasi, makambo ya mawa, makambo ya kolelisa, makambo ya kosala pasi mingi. Na motema bandeko nanga kolala kolamukana situation ya pasi, kolala kolamukana situation ya mawa, kolala kolamukana situation ya kosala penza pasi mingi na motema. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na uti koloba ka ndenge na uti koyebisa bino sango ya pasi sango ya mawa concernant ndako oyo bauti kobuka bandeko nanga ezosala pasi mingi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa dolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, mutu moko te akotika la ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu koyeba surtout ndenge nini ya ko batela santé na yo. Sango ya malamu abari njema la famille, gavker ayeli bino ba solution ya kitoko, gavker ayeli bino ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambo ya mabota. Pona bandeko nyonso oyo bazotungisama na oyo etali makambo mabota, bobenga gavker na lombangu ba solution ya makasi pe ba solution ya kitoko eza nango kaka na gavker bandeko nanga na ndenge moko ya gu penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye awa na dossier, toye awa na situation concernant démolition bandeko nanga oyo ezo salima. En tout cas la famille epesi pasi pe mawa, epesi pasi na motema, epesi pasi yako sakanate. Sans plus tarder, nazotie la bino moi quelques explications ya vidéo ya ndeko na biso moko bandeko nanga apesi moi explication ya makambu ya ma démolition ndenge ezo salima concernant ndako ya comédien na biso. Tolanda nanu nga ya bino mama Étoile Inès TV nazozonga mwa sima ko mekako ya kosala pe analyse kaka ndenge e sengeli. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Bon, partagez vidéo bandeko tozali awa na avenue Lusambo na Kikambo place résidence ya Toyoki banungu bakobuka résidence ya Fiston Saïsaï. Ex c'est vrai, ex ou c'est faux. Alors toko zoa vérité awa botika la nangai koto zoa vérité bola na ba image awa. On pas ma démolition awa. Ndenge ndeko papa tu expliquer ma pesa dans lettre de fois buka les gens de Fiston Saïsaï. D'abord ko zoa message on a impressionné ko zani. Pour un message à la Kobuka, c'est Kobuka, côté là, tu vas à 1 mètre seulement. Donc, on a besoin de ça, c'est toi, voisin.
après donc avant ça donc tu as voisin selon terrasse n'engazokita nde bazo ça na po donc ezaka même sur 1 mètre peut-être nde bakokozwa na clôture kaka ezate ke bazo bakoma na ndako eza bongo te selon lettre bakomika mise en demeure bapesi na délai que boye mais ezate ke bazo buka bandako oui bakobuka ndako monani ayibi lopango tozomona ayibi aza na balabala donc nde mpenza kobukana na ye bino bakozala épargné tokozala épargné te biso mpe so bazwa mwa quelques mètres oui mpo nzela eleka eza mabe te eza malamu mpo banzela esalema donc yo papa confirme que président Fiston Saïsaï aza na nzela te te aza nzela te tongani na nzela te aza nzela te banda bimi mwa mokie parce que kote oyo à l'époque ezalaka bandako te bandako oyo koya na nsima ezalaka nango bapoubele bandako oyo na nsima ntango bato mpe baza kobakisama na mokili toza koma ebele nde bandako oyo koya na nsima peut-être nde na eta wana nde na biso nio tu tozwaki mwa libanda mokie mais normalement kote Fiso babuka ndako te so tozwi terasi wana si tokiti omona bien ke lemiso mpe na mire mpe lemiso na koti mpe kobukana te lemiso koleka nde liboso wana ka ndenge terasi wana eleki me poto oyo nde so etalingo na baotongai tozomona yango mpo na ngai ata meme ntango akala ata kobuka maozo oyo kobuka me ntango osomba mpe ifosa otala mpe osomba place boye bato baza boye na mai boye bayasi bakotika bato boye bakotika bato boye te mais so otali bato baza koto baza bien awa banzi ekota mituka yango wana motuka ezokota bato baza boye baza bango bien omwake awa banzi ekokota bazosala mpe clôture ya mai mais oyo baza neti na bamai bakotikela bango nini tala ndenge ezali fo balongola bango nyonso to baza na bamai oyo te fo balongola bango fo batika espace oyo ne koto ezali soki totali bien papa oza natif ya Kitambo osepeli na likanisi oyo bazwi bakonzi ya mboka bazwi mpona kosala nzela avenue Lusambu puke bima na sepeli nango basala pont ezala lokola mwa bifurcation place wana ezala bien tozala na facilité ya ko entrer sortir donc eza facilité mpo eza miso bambuteyage nde naamonela surtout likanisi wana ndenge makadame ezotongama partout na Kisasa boye en tout cas namoni ezela mwa ya bien towana otambola na kati ya bamai obima boye kone mosala boye sapato pesa banyata makote potopoto ya te mais soki baotya bobaka makadamise eza bien olobi nde tolakisi bakokende wapi wapi bandeko wana soki babuki bango te eza lesengo te botango mai ekoye kumbi bango bakufi bakei sikoyo bango nde bakoma na esengo ngane nakoma na maobe wana bakoma na esengo pakoseka donc il faut balongola kaka bango baleta oyo towuti nango boyebi te baleta oyo towuti nango wana toyebi lelo tokomomona baministre bakota baboloko quand même c'est une part tant tokende su na facture su na mandat tokende susu wana akontinue susu mais oui donc asi balongola moto asala malamu moto de asala malamu balongolaka bato bazolongola bazobuka banumere bango bakopesa bango place akofanda mosusu to babuki bango mpe mais oui ezalaka kaka ndenge wana la plupart donc ata mpona mbala oyo te meme bayaleka liboso meme na ntango ya rais bapesaki mokanda oyo leta autaki kotikela bino mpona mise en demeure parce que na mokanda wana eza na place oyo bakolakisa bino ke soki babuki bino bakorenumere bino soit bakopesa bino place mosusu tala baninga baza koto poso batikali tala baoyo baza pembe na mai wana baya kopesa eloko nini yokolo okomi ndenge nini nani atekeli yo wana ata ye mutu yango atekelaki yo otya place wana ese mutu yango yo na ye mutu yango ese oza ta na raison mais quand même Fiston Saïsaï asalaki lokola kaka bandeko basali mpe asombaka lopango na ye mpona kotonga poki afanda te asala lokola bandeko asa te ye aza atalaki ka aza na limite normale bani lokola ezali makambo ya nzela eke esengeki le mosu bazwa 1 mètre obe 2 mètres c'est tout à fait normal ya te bazobuka Fiston te babuka ndako babuka ndako te balimite esala na batiaki deja te bato baza baleki soki nde natongi nde ndako na nzela automatiquement ifo alongwa bongo ntango po ekokatisa bato baza na mai awa
oyo kokatisa ndeni baotika bango batie po likolo ya bandako wana tula motuna moko to kotala bwena ngabu tozomona bandako ezali moko bandako oyo bakobuka yango pour que ton ebima tina vo babuka yango bokoponsa ndeni po lekada bakobuka yango solo baoyo ezali ate kotiaka boye te oyo tya boye eza position ya leta te leta ayebika koleka wana akosala mosala esengeli ya leta yo ozokende oloba boye gauche droite oyo mibomba oyo mikosa oyo okosa na leta okosa ye leta ayebika place wana tokodesa nzela abo na boye oyo aza na nzela bakolongola ye oyo ayibi moke bozongisa na line normal ayetotya mpo wana mpo na nini banzela esalema bambuteli esila tomona mpe bapasage normal non basenalaki penza te po mardi oyo balobaki eselekaki déjà. Merci beaucoup papa. Maintenant na cas ya fiston sai soki bokoki olobela moko parce que mokili mobimba ekungisami bato ebele bakoloba nde moko alobaki soki babuki ye ata babuki 1 mètre ata babuki 2 mètres eza lokola babuki bagesti de mbandaka eza ko babuki ba commando moto te babuki ba œuvre oyo asala po atonga ndako na ye bakundilele na cas ya fiston sai est-ce que bino bana kitambo bokoki kosenga clémence te na leta eluka bamoyen mosusu oyo ekopermettre ke ndako na ye ezala touche te te soki likambo ezali likambo ya nzela ndako eza baclôture eza te ndako comme tel te d'après nga eza ndako te eza quelques mètres nde bazosote eza analyse te ke tosala toyebika eza bongo eza kaka quelques mètres me kosimba ndako te bayebeli wande mpo nga na ye azala likolo ya baluka otala nga naza na se tosolaka tu moma botala lokuta baoyo makambo moko ya sentiment sentiment na mpeza mpe bien te aa soloba oyo esengeli so totali tozokita losambo tozokita losambo boye na sete toye na gauche toye na droite na biso tomoni ke toaccompagne papa alakisa mpe bandeko nde baosala nzela apesa olakisi biso apartir ya awa epuis tomatiti likolo ozomona olakisa biso nde baosala mpe évite kaka bandako koma voilà comment papa la solution la musique sur l'avenue Lusambo parmi les natifs il y a Kitambo surtout avenue Lusambo pour en faire une explication normal comment va tomber dans la décision tout ça sur avenue Lusambo tout pour ça la penza sur la biso pena tout droit sur avenue Lusambo liboso kuna to mona ba travaux ici banda mais comment pour expliquer biso papa quelles sont les dimensions où l'état azui pour que démolition air au salama donc va mettre les abonnés place nino kobasuka donc soki tokomi na coin wana bokomona déjà ndenge nini bametre ezaleli mpo nayebi nombre ya bametre te mais à partir ya coin wana place déjà to bakomi avant baya kokita koto bato bazobela mpo na komboka ya saisai ça eza un problème te botala bomona bino moko terrasse wana na mesure oyo bakoki kozwa biso kote oyo soki ozwa ndako ekozwanga mpe ndako te donc eza mwa quelques mètres donc c'est tout mais bato baza na ngambu kote oyo na lopango tozoleka oyo bango mpe bazwaka kaka quelques mètres kaka ya mosusu 2 mètres esili eza te ke oyo bato bakoki kobuka olonga bato baza na mai place bakoki koza badega ke mai ekoki koya ekumbi bango bakei bakomi oyo bato bakufaki 50 mpe bazwa mpe ka quelques mètres voilà donc l'avenue awa bazwaka quelques mètres bazwaka quelques mètres bato balekisi nzela non bato baza pembeni na mai fo obuka bango mpo na nini badega baperte ya bavie humaine quoi ezala te naza mpo na lipo likanisa leta wana ezalaka te makambo ya buka oyebelaaona olokola keno eza likambo moko spécial te même ntango ya kala te perte ya mbongo na bango baotuna bato eza lokola pese ya moyibi so babeka olakisa moto atekelaki pese wana bakomonani tomona mokanda cadastre ese na baplan cadastre tomona baplace wana batongi na mai wana ezali eza wala eza pete leta nini yakende asema leta nini leta ezali cadastre ifo koma mpe na parquet komi na parquet asali autorisation te bakomake non autorisation de bâtir parquet amonaki yango aconfirme yango toyebiki baleka mpe na mwa makambo ebele na kati wana oyo bango oyo bikanda na bango bakolakisa eza norme wana. Merci beaucoup. Je pense que tous bayi mboka mosusu mokola monta pesa likanisi na ye
Il y a mise en demeure où l'État a payé bandeko ya venir Lusambo juste non loin ya artiste Fiston Saïsaï. Je pense que tu reçois là, tu reçois ma vie. Et bandeko moko baza sur avenue Lusambo. Merci beaucoup papa. Ok, merci. Alors, bon, toutes les explications, des explications. Donc, on va suite semaine prochaine, tout Nico les ya ex vraiment explication à Pesliso et Zabongo et Zabongo. Vous allez connecter, vous s'abonner à Bakolo Masolo, Bisson de Bakolo Masolo. Alors, vous tikanga na bete la bio Masolo. Voilà, de retour, na bandi ebele ya bato plutôt, touti kolanda awa, touti koyoka, ba explication ya bandeko na biso oyo baza sur place na makambo ya kobuka bandako o tobengaka na français démolition bandeko nanga oyo ezo salima. La famille ezo sala pasi ya makasi parce que déjà ba rumeur eza ya kosakana te depuis déjà dimanche. Si je ne m'abuse pas, c'était depuis le dimanche, oui, bien sûr. Oyo, tu as dit qu'on a un message, ya Fiston Saïsaï, abandaki ko s'adresser na son excellence Félix Antoine Tshisekedi concernant kaka makambo ya démolition ya ndaku naye. La famille. En tout cas, babilo mosusu ayaka ndenge bato bazolo bateno na makambo nyonso, c'est comme si bazo ciblé ndako ya Fiston Saïsaï, c'est comme si bazo ciblé yango, c'est comme si bazo ciblé yango, c'est comme si bakomi kobundisa ye. En tout cas, la famille babilo mosusu il faut to lobaka. Lelo to yekomona moi désordre ya makasi na Congo na biso. Pourquoi j'ai dit ça? Makambo ya kobuka kabandako ya batu. Eza situation moko ebandi na lelo ote na novembre te. Mais depuis, si je ne m'abuse pas, Naki Kosala émission, c'était au mois de février ou mars. Naki Kosala émission, ba mama ebele na ville ya Kinshasa, balila makasi concernant makambo ya kobuka bandako. Babuka bandako ya batu ebele. Eza kutu na papa moko video na ye etambola asala bitumba grave na batu o bayaki kobuka ndako na ye. Papa wana alela. Ailobi boyebi souffrance te souffrance combien on a mona pona kotongisa ndako oyo. Me batu babando buka babando bakolandaka lwa bapesaki bango babandaki ata kokipeye te nayaki na lobelaki yango lelo sikoyo ekomi na tour ya Fiston Saïsaï na ba pays nyonso ordre ezala te ke non awa ezande série ya président Kingandi oyo eza série ya président Kingandi na ba pays nyonso ordre ezalaka na ordre wana nde esalaka ke batu bazalaka bazo vivre na tranquillité parce que na ndenge toyebi na Congo na biso batu ya cadastre bazalaka eza te ke non mutu akendaka asombi lupango mutu ya cadastre baye komeka te mutu nyonso soki asombi lupango na Congo na biso bato ya cadastre bazalaka sikoyo boyebisanga nanu bato ya cadastre musala na bango eza ndenge nini parce que bato ya cadastre normalement bazalaka na ba papier oyo ba dessin ya babalabala ezalaka do bayebi ke non awa bato bakoki kotonga te c'est comme ça sikoyo bato ya cadastre na Congo na biso baza wapi wana ezalaka penza mutuna nanga parce que tango bato bazo sombaka bandako ti mutu akomi na niveau ya kobanda ko construire kotonga ndako na ye cela veut dire que akendaki ko consulter premièrement bato ya cadastre akendaki ko consulter bango bato ya cadastre batala bakenda bacheke batali nyonso bamoni ke non oui ça va okoki kobanda kotonga mutu a fournir ba effort combien ya ba papa ya ba mama bakota banyongo pona kotongisa bandako na bango combien ya ba parents bakota banyongo pona kotongisa combien kotongisa ezalaka pasi te hein ezalaka plutôt facile te hein kotongisa ezalaka facile te ata soki oza na mbongo kotongisa esengaka mbongo ebele penza je dis bien ebele imagine ndako wana ya Fiston Saïsaï ndako wana kitoko soki lelo oyo ekomi keno ka ndenge banungu ezotambola keno babuka ndako na ye lelo oyo babuka ndako wana l'État akozongisela ye mbongo je ne pense pas
Combien kutu ya batu o babuka buka bandaku na bango leta na biso atikala kozongisela bango ata mbongo ata moitié te. Mais babuka bandaku ya batu. Mais quand même, tous la pays moko oyo eza na organisation. Soki boye kote le makeno il faut bobuka bandaku ya batu parce que batongaki bandaku na babalabala. Mais quand même, boya na mwa solution. Ya kofuta batu ba mbongo na bango o ba dépensa. Comme ça, batu bakende koluka bisika mosusu ya kotongisa bandaku. Il n'y a pas de solution. Et vous continuez toujours ya kokendaka kobuka ka bandaku wa batu. Est-ce que ça le maka? Batu ba loba o ba loba te. Na Congo na biso tokomi kobanga ba makambo mosusu. Po, surtout biso batu toza libanda mboka. Okoya koloba makambo moko bo esongolo pakata. Batindeli o batu, baya kolongola yo bilamba, batikala yo mutakala. Yango penza gouvernement na biso ekoma nango bongo. Mais makambo ezo salema na Congo, c'est du jamais vu. Na ba pays ya batu oyo biso toye ko vanda ba biloko buzoba bongo totikala komona ngo te. Totikala penza komona ngo te. Ata soki ekomi keno oyo ezalaki place ya l'État. Batu baye ko somba place wana ba mingi baye ko somba place wana batu batongi lelo oyo soki l'État aye ko reconnaître place na ye alingi a récupérer place na ye quand même asala kanini bafutaka batu bambongo na bango o ba dépensa pour ba construction. Mais ce n'est pas possible na Congo na biso. Muto atongi penza immeuble ya kitoko tozalaka na posa pe na Congo na biso soki tokiti boye, bo mona kape ba immeuble ya kitoko kandenge to mona totala ka Zimbabwe pamba. Bazana ba immeuble moko kitoko bandeko nanga okoti na Zimbabwe, yo moko kutu ko komi ko kamwa. Na Congo na biso toyeba kaka keno ba Zimbabwe bazalaka batu moko ya pasi bazo souffriraka mais kotaka na Zimbabwe mo mona différence ba Zimbabwe ba leka biso na mosika mais biso na Congo na biso na ba immeuble kitoko batu bazo tonga lelo oyo ekomi keno ba bukango awa toza na régime ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi ba loi eza boye. Tango pe mandada ezo sila na 2028 toyebi te président ya sika oya koya soki yepe ekozalela nini. Ekomi kopesa ka pasi pe mawa Congo na biso mawa elobata bandeko na biso mosusu balobi mama Étoiline Congo na biso penza mawa tokomi koyoka na soni ya koloba penza que non je suis une Congolaise je suis un Congolais tokomi koyoka na soni. Organisation dololo, organisation zéro, organisation na Congo ezate. Don na Congo na biso mutu na mutu asala oya moni, mutu na mutu akota bisika lingi, mutu na mutu asala oye alingi ko sala. Congo na biso ekoma nango bongo. Congo na biso bako kipete ke non ozana bana pasi kote nini. Nini ndezo sala yo pasi bako kipete. Mutu na Congo na biso soki alali alamuke décision oya kozwa ye moko kaka. Soki amoni ke non lelo na kosolisa yo ye moko kaka kosolisa yo. Soki amoni ke lelo na kosolisa yo te ye moko kaka kosolisa yo te. Mais quand même bisika nyonso ordre esengalaka toujours ezala. Bisika penza nyonso ezalaka toujours na mwa mibeko moko songolo pakata o batu ifo balandaka. Ezate ke no boya kolala kana butu boya kolamuka mbala moko ifo babuka banda kwa batu kingandi te ezalaka bongo te. Ezalaka penza bongo te. Ezalaka bongo te. Bo pesa ba mwa règlement d'ordre ya koloba ke non à partir d'aujourd'hui soko sombi lupango avant obanda kotongisa il faut ezala signaler na cadastre comme ça batu ba yebaka. Parce que tango bobanda kokota sikona batu asika o bazo somba ba mapango boko bitiko ko vérifier na Congo na biso ki muibi kutu n'en parlons même pas. Il y a des agents ya cadastre oyo kutu mbayebani ata kutu te. Bazalaka na bango batu cadastre te mais tellement que ki muibi eza na Congo mutu nyonso akoma na ye mutu cadastre. Lelo oyo tina ba agent ya SNEL tokoma na bango combien bato a régi dezo bona ka mutu boye alamuki na tongo na ba biloko na ye o nazalaka mutu a régi
bofuta ye mbongo après moment donné nde bokomona sikoyo batu sur ya régie des eaux bango wana basali descente mais bokoyebisa nga bapapier wana ya barégie des eaux babakamion so régie des eaux bazwaka yango wapi ka batu oyo baza na kati bango bazokoperaka na bango bokende kolia mbongo tokoya se partager ka batu ya cadastre bokende na mikanda nyonso. Et c'est sûr, bako yebisa yo penza na papier boye, omoni dessin penza ya lupango zo somba. Omoni penza boye keno, ouais, onde bisika na zo somba. Zo kaza ne mtu kadastre te. Azui deja ba copie, makamnyon sokaka na bureau ya cadastre. Congo na biso organisation ezate. Yango bomo na taba pays ya mike. Neti ba Rwanda, bazo mone la biso. Organisation ezate. Organisation oyo tokoki koloba te ke non e bandi kaka wana série ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est faux et archi faux. Organisation depuis kala. Organisation ezate. Parce que lelo batu mosusu bakobi kokota na bango na gouvernement, bazo kota na bango intérêt na bango yi ezaka keno na ye awa na ya pe koyiba ya ngai, na ya kotia yanga na poche. Yango lelo batu mosusu bakomi kosala na bango bongo bazo kipete bakongole bakolia te bakongole bakosala boye bakosala te baza kuna te l'essentiel ya ye ekota nanu na poche. Congo moko désordre oyo totikala komona te. Lelo tobeta lisolo awa ya ba kidnapper, combien ya ba congolais bandeko nanga lelo o bazo kidnapper bango. C'était quel jour? Avant-hier, nazo kotaka na Facebook. Nazo kotaka na Facebook bandeko nanga otala presque na ba page nyonso ya Facebook. Ezaka na mutu moko azomona na te famille ezoluka. Tozoluka ndeko na biso, tozoluka mwana na donc na ba page nyonso ezate ke na mutu moko te. Ba bilongi yako kesana. Famille o bazoluka leki na bango, famille kuna bazoluka grand frère na bango, famille kuna bazoluka soki nani na bango, soki mobali, soki mwasi. Donc chaque jour ezaka kana ba événement moko songolo pakata oyo ezolekaka na Congo na biso. Ba makambo ya sécurité ya kolandela yango bakolandela te. Ba makambo ya malonga ya kolandela yango bakolandela te. Me ba makambo oyo etali keno awa nde eza boye ba makambo ya kokenda tobuka kabanda kwa batu wana na facilité nyonso bakolandela ngo mais sécurité parce que biso ba congolais premièrement toza na besoin ya sécurité. Congolais aza na besoin ya sécurité. Congo na biso nzala na sécurité eza na niveau moko très très élevé. Mais ce qui est important pour le moment au Congo, ezaka kabakende nanu kobuka bana kwa batu. Oh batu ba bimisa ba dollar na ba dollar, ba million na ba million. Ezo sala pasi babilo mosusu eza biloko kolobaka babilo mosusu eza babiloko te ke noto ya kovanda ka kimia parce que trop c'est trop. Congo na biso na ndenge ezokendaka yango bomona taba ndeko mosusu eza na ndeko mosusu moko abenga nga ndeko wana azalaka gabonais. Aotuna mama Étoiline, est-ce que na Congo na bino penza bozalaka penza na temps ya kovanda ka pe na se bo réfléchir neti ba pays mosusu ndenge tomonaka na soni Nzambe na lola sungaka Congo na biso ya koloba mosusu epesaka nango kanda ya koloba mosusu ezangaka na mutu tokoloba nini toloba te ezaka pasi. En tout cas, courage na ndeko na biso comédien Fiston Sai. Soki makambo oyo ya kobuka ndaku na yo ezaka kakeno baza kaka déterminé à kobuka. Nzambe kaka sambela yo. C'est ça vraiment ma prière. Nzambe azalaka ilongo na yo parce que eza situation moko eza nango facile. Eza situation moko eza vraiment très très difficile de mon côté to de ma part. Moi, personnellement, en tant que moutou, yebi passe ya koluka mbongo ndenge zalaka. En tout cas, ezaka pasipe mawa. Voilà. Tokomi na moi souka partage na biso la famille. Bote langa moi ba j'aime. Partagez lenga vidéo, commentez. Et que ça la malamu. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine.